Koko kanga liboke na biso okobanda nanu na kasa oyo ya kati oyo esimbi liboke apres olandi na oyo elandi yango malembe malembe Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo et Kokani na yo. Chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chez Bissou Télévision, deuxième vitesse. N'hésitez pas à liker notre vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Ezanga bongo mama Lolita Katenge na yambi bino bino petenge boyambi ngai esika bozali partout dans le monde entier na ba oba kotala ngai bino nyo surtout na ye lelo na ye ko présenter bino émission na biso ya Tikuku botala ngo chez biso TV ezali lelo na ye kolambela bino liboke ya mbisi ya mai wana ifona présenter yango bien ezali mongusu tosala ngo ya liboke ezala nango pe mingi tosala ya liboke ya kasa ya liboke ya nzungu malembe tokoyeba ya kodécouvrir makambo ebele na kati ya makusa po cuisine ezala limite te yo okoyeba oyebi nyonso orke oyebi nyonso te ngai pende naza parfait te mpo nayebi mpe nyonso te mais malembe tokomekola koyeba na mpe kolakisana malembe etant ke mama nyonso tu ayeba kobongisa esika na ye oyo batiaka biloko ya kolia donc esika biso toyebi esika biloko ya kolia efandaka ezali bongo cuisine ya biso cuisine ya mama il faut ezala propre po ezala mopaya mosusu peut-être akoki koya boye atalika esika olambela biloko yango atolambela kitoko ndenge nini soki amoni place esika o biloko efandi esika o babandaki kosalela biloko yango soki eza propre te bamama mosusu to mopaya mosusu to ata mwana na ndako bakoki kozala ata papa ye moko mpe akozala na nkele ya kolamba ya kolia biloko oyo yo olambi mpona nini banzungu osalelaki yango ezalaki propre te mbeli osalelaki ezalaki propre te basani oyo osalelaki oyo bamai oyo orensaki biloko wana to oyo otiaki na kati ya biloko ezalaki propre te yango wana na kobanda kolakisa bino no cuisine na biso lolenge ndenge ezali cuisine na biso il faut ezala propre il faut eloko na eloko ezala na esika nango ezala désordre te oyo osala boye olu te kwei ozongisa boye oserve te kwei non cuisine na mwasi il faut ezala propre na sur bino mo bomoni balandi nanga bomoni ndenge cuisine ezali bomoni ndenge emplacement ezali ya biloko nyonso surtout eloko nyonso surtout eza na place nango donc oza na ntina ya koluka eloko te soko obeluka mbeli ozwi mbeli soko obeluka lufu ozwi lufu soko obezwa sani ozwa huile ozwa na nyonso surtout sani nyonso eloko nyonso surtout ozala nango besoin eza prête donc mwasi ebandeli eza cuisine yebana na kobongisa cuisine na yo po oyebana kobanda kolamba po cuisine ko kopesa pe mutu apeti biloko ngo alambaki yango propre donc il faut na liango na meka ta komeka mutu musu asa na ye na nzala te mais tellement propreté oyo bande kosala en tout cas akoki konéglige biloko te alobika te tika na lia ate place bande kosala wana oyo ezalaki kitoko alambaka propre tika na meka ata biloko ngo ekokaki na ngomu tatani te mais propreté wana kaka nanu ya cuisine na esika yo ozosala biloko na yo nde epesaka mutu mpe appétit ayebaka kolia biloko olandela yango wana nazolakisa bino nazoprésente bino cuisine na nga lolenge ezali eza na poussière te eloko na eloko eza na esika nango yango wana lelo balandi na ngai na ndenge na ese bino na osalela bino liboke sikoyo liboke wana eza nango liboke ya basisani te po lelo tokoma mona bamaboke mosusu ekoma batie biloko ebele ekomi lokola mbisi mo bazolamba soki modele nini liboke ya kitoko ezala nango ka simple ezala nango na biloko mingi te eza nango mpe moins cher po eza na bato mosusu komona papa aza na besoin liata liboke donc il faut kaka ekosomba libanda po azomona ye moko akokosala te azomona nakoyeba babiloko wana te biloko wana eza nango simple eza nango mingi te liboke wana tokozala na biso kaka na besoin ya pilipili ya mobesu pilipili ya mobesu nango pilipili oyo babenga yango na biso na libota na biso babenga yango baneti te pilipili oyo esala lokola eteli te moins vert lokola esala lokola orange pilipili ape esala moins décor ezalaka mpe na pimbo nango mosusu na kati ya biloko tozalaka na besoin ya pilipili wana tozala na besoin ya ndembi tozala na besoin ya ai na biso
liboke na nga suka na moya mwana soki na kobakisa mokie ba mama soki papa lingaka soka lingaka ba bouillon ba cube na biso wana otie soki pe papa lingana te eza na mope grave te okoki pe ka kotia eza na mope grave te nyonso pe eza ka pona ko améliorer kaka mais eso dépendre na bato o ba lingaka ba cube na ba biso ba lingaka ba cube te donc nazaka kana besoin ya pilipili ya mobesu naza na besoin ya ai na ndembi na cube na biso soki okolinga motia cube otie so olinga te liboke na biso kozala liboke moko naturel simple pe bien. En tout cas, peut-être pour la télévision, bino bo meka te me balade, batu oyo ba meka ngonde peut-être ba ko yeba témoignage. Donc liboke eza na mo biloko ya ko sangisa ba épices belete ko tonto ba épices belete. O bungisa na buya mbisi. Seki bino mbisi na nga yangoyo. Toko banda nanu koyekola ndenge nini basokolaka mbisi, basalaka mbisi. Olongola ngo ba salité, faut olongola ngo ba ekai oyo bien, tala surtout neti oyo toponi oyo eza mungusu. Donc il faut y bandenge nini olongola ngo ba ekai nyonso tout ba ekai nyonso tout de préférence ngai na lingi mama na nga soko ke kosomba mbisi na yo neti bambisi o neti ba mungusu linga osomba mbisi ya sika moi so sombe eloko ya sika ato bomela onzo to penza te mais au moins ngo ka ebima bien donc il faut yeba il faut zapper mo sombi o zapper mo lambi o yeba ke ate mbisi na nga na sombi déjà eza ya bien eza ya sika eza ya fraîche oui to lo ba o te mbisi ya mai eza ya fraîche mais muso ezata mususu ba bomi yango eleki mikolo ya ko boma pe mususu eleki mikolo eza nango ebe surtout eutaka ba bateau ezaka nango pe bien c'est ba conserver ngo bien ebima bien mais so ke ko soma na ba wenze na biso na ba awa neti ngai mbisi na nga na sombaki ezaki ya kotala ezaki vraiment mbisi ezotala ba pesi nga mbisi na nga kotala na kakoli esili na pesi mbongo na ngai nde ba bomeli nga mbisi omoni wana za na assurance ke nazolamba mbisi ya solo ya fraîche ya kitoko nazosala mbisi ya fraîche ya kitoko donc oyo so nasombi ba épices na nga pe ya kitoko ba épices ya bien donc eloko na nga ekoza réussite totale donc mbisi bandi to bandi na kolongola ba ekai oyo tolongoli ba ekai mbisi na biso tozo sokola tolongoli ona ba ekai tolongoli ona ekai après kolongola ekai toleka na deuxième partie na biso na ko zokisa yango ozomona na kozokisa yango sina zokisa après na longoli ba salité na kati mama il faut que sokola mbisi bien il faut que zokisa mbisi bien ko sokola yango bien ko longola penda salité nyonso tout na kati donc tozo banda nanu na bandi nanu na bandi na ko longola ngo nanu ba biloko nango ya kati obana na ko longola biloko ya kati il faut vérifier penda que oui nyonso tout elongwe nyonso tout vraiment elongwe orince mbisi na kitoko po bato ebele bakoka azeite bato ebele bakoka azeite yango wana il faut koyeba vraiment kosokola mbisi na biso malamu osokoli yango mpenza bien ovérifie mpenza ke ate eloko oyo nalongoli eloko oyo nalongoli eloko oyo boye nalongoli yango donc nyonso tu mbisi na biso etikala kaka mosoni na biso na mikuwa nango ndenge tomesana donc eloko nyonso tu oyo ya salité faut kolongola neti mbisi na biso mungusu oyo ezaka nango na salité vraiment mingi te mais il faut contrôler kaka moto akoya kolia boye afongola boye atala boye otikaki ba salité mosusu na kati mama eza propre te donc il faut koyeba kosala tala mungusu na biso yango ezala nango vraiment na salité mingi te mais eza bambisi mosusu omona ebimisana bamaki bato mosusu bamaki bambisi wana baliaka te yo sikoyo ozwi otiki yango eza propre te donc il faut koyeba kosokola vraiment kosokola mbisi il faut koyeba kosokola mbisi na kati na sur caméra na biso ezolakisa bino ndenge nazokomba vraiment oyo nyonso to ezali salité biloko nyonso to ya kati ya mbisi ndenge nazokomba yango ozomona yango oyo mbisi na biso yango oyo nasokoli na sisi kosokola sikoyo deuxième point na biso na longoli babiloko oyo bamapapu nango oyo ezalaka vraiment kitoko te biso moko tomonaka ata na ba Thomson ata na nini mbisi nyonso tu balongolaka babiloko oyo balongolaka yango
ezalaka nango vraiment kitoko te esalaka mpe propre te il faut kolongola faut koyeba kolongola yango nyonso faut koyeba kolongola bolimbisi mongusu ezalaka na mwa zei surtout so olongoli baeka esika ezalaka na mwa zei nango nasisi kosokola mbisi na ngai mpe nakotisi yango na mai mosusu mpo nayeba vraiment nazala vraiment rassuré ke ndenge eza boye en tout cas eza vraiment propre bino mo bozotala mama il faut koyeba kobongisa biloko ya kosalela mosala il faut ezalaka propre mpe mbisi mpe il faut oyeba kosokola yango kitoko olonga vraiment oyo nyonso to ezali oyo baliaka te il faut oyeba kolongola yango oyo nalekisi yango na deuxième mai na biso nasokoli yango lisusu nazosokola mbisi na biso nasokoli mbisi mais eza na bato mosusu bazalaka komona mbisi ya mai en tout cas nga na toli oyo nga nazwa epa mama na biso mama Marie Thérèse Amboyo toli oyo nga nazwa mbisi ya mai mongala solosolo mpo bangala nde bakolo mbisi en tout cas mbisi ya mai basokola yango na mai ya moto te okosisa gu nango nyonso tu bon nayebi te na bato mosusu baza komekola kolamba mbisi mais mbisi ya mai basokola yango na mai ya moto te yebaka kosokola yango na mai na ya malili mpo oyeba kolongola zei nango malamu yango na kolongola zei na ngai nalongoli sûr que nde naza boye naza rassuré ke mbisi oyo eza lisusu na zei te eza na zei te sikoyo nakobanda sikoyo kozokisa yango bapota mpo il faut ekota mwa baépice donc nakobanda kozokisa yango mike kozokisa yango mike isi boye neti mongusu boye evandaka mpenza bien mpe na kasa donc soki moyen ezali soki mpo olingi te yo moko oyebi ndeni okosege yango na kasa eza kaka yo mais na ndenge na ngai na préféraka malamu nayeba kokatakata yango mwanda mpo eyeba kovanda bie eyeba kokangama liboke esika moko mais eloko moko ya motuya na ye nayebisa bino ndenge nazosala boye kuna mpo nazosalela vraiment bokoko ndenge nazosalela donc lituka na ngai eza kuna ezochauffe déjà na nzungu na ngai na zelo mpo liboke ebongaka te ke o moto eza nano na se te ebongoka ekuti zelo ese echauffe na kati ya nzungu zelo vraiment ifo echauffe mpo ntango kotia kasa mbala moko ebandi kotoka ebandi kochauffe kasa mbala moko ebandi kotoka donc moto na biso eza déjà kuna eza ya kopela makasi zelo na ngai deja ezochauffe makasi yango sikoyo ngai na bandi kokata nano mbisi na biso nakaboli yango soki omoni eleki monene okaboli yango na biteni ata 3 to 4 ndenge oyo kolinga mais yanga loko eza mo ba moyenne na kati yango na biteni mibale donc ezo dépendre na monene ya mbisi na oyo oza na oyo dokwa na mona ngo eza mwa épaisseur donc na kati yango na biteni 3 mama eza nango simple te na mbongo moke okosala liboke boye mpo mokomisi okozala mpe na bebe bia liboke boye obima na libanda boye eza te ozwa transport okende boye eza te oyo basali te oyo okufa nzala mpo yo ebolamba te oyo alambaki yango aza kaka lokola yo mwasi kaka lokola yo ye mpe balakisaki ye donc yo mpe oza oblige ya koyekola ozwikaye na yo na bik na yo ozokoma oza oblige ya koyekola mpo oyo alambaka yango aleki yo na eloko te bino nyonso to nzambe asala ya bino ndenge moko pilipili apres pilipili naza na besoin ya ai na ngai naza na besoin ya ai ya suka naza na ndembi soki okosepela otie babouillon na biso batube na biso ndenge tomesana soki okosepela te osalino mpe kaka naturel eza mpe kutu mpe kaka malamu eza nango na problème te baépice na ngai ya ngulu nasi nasokolaki me nazolakisa bino mpe susu mpo bamama mosusu bayebaka kosokola baépice bien te ndembi eutaka na zelo bamama oyo batekela biso asopela yango kaka mai me bayebaka kosokola yango te
ba yebaka vraiment ko sokola ngote donc yo il faut zo temps neti ya mami mwana poto atongo ya mami endemo soka zo sokola yo épice okoka na poso le épice wana bongo ye penda abetaka sete na ye vraiment na ba épice soko zo sokola épice donc il faut épice ekota mai il faut ba ko sokola ngo partie nyonso tout pour kolongola salité nyonso tout na épice on sokola ndemo na ngai o peso omoni esali lokola mwa elembi obwaki po épice peso ke za ya mabe ebongisaka pe biloko te donc il faut somba biloko nyonso tout oyo ya fraîche nakosokola épice na ngai nasokoli pilipili na ngai malamu vraiment po kosokola ngo bien nasokoli ai na ngai sikoyo nakomi na point sikoyo natuta mpo ndenge nakotiango mobimba boye te ai mpe ekofanda mobimba te pilipili mosusu nakosala lokola natuti mosusu nasali na tiki lokola mobimba mpo ezalaka mpe décor eloko mpe mpo eliama bien il faut ezala mpe na mwa décor ya bien présentation ntango moto amona décor mwa bacouleur wana mpe epesaka mpe moto mpe mwa appétit esa te biloko ezala désordre te décor mpe kontaka na biloko ya kolia sikoyo nakozwa liboka na ngai po natuta ba épice na ngai bandeko na ngai tozalaki mpe na besoin ya mungwa botalaka mungwa epesaka bokenzi na biloko ya kolia en tout cas bata diabète soki otali bato babelaka batension banesi bapekisi bango mungwa ezalaka nanu basi po amesana biloko yango tia kaka ndenge wana atiaka na kolia namekola donc mungwa eza nécessaire na biloko ya kolia eyeba kopesa goût na biloko donc tobandelo na mungwa na biso après nakoyeba kozwa ai na ngai nazwi pilipili na ngai wana nakozwa ta mosusu kaka nanu mbuma moko mpo eza 3 mbuma nazwi mbuma moko natie nde epai nakoyeba kozwa sikoyo ndembi na ngai nakokata ndembi po il faut elemba bien surtout ndembi otuti yango nzela moko na mungu wana ai ekolemba bien mungu wana mpe elembisaka ai kitoko elembisaka mpe ndembi kitoko po tuta yango mpenza esangana nyonso tu elemba bien il faut elemba vraiment il faut esangana ndenge na yebisaki bino vraiment il faut esangana bien vraiment po yeba na kokota bien mpe na mbisi na biso en tout cas nga nabombaka nanga te nayebi nyonso te moto alakisanga recette oyo eza vraiment ya mami wana ya nanga kati ya mami endembo mwasi ya poto ya tongo ame ya boya poto azonga Kinshasa kaka po asalaka makambo oyo naza sur ke baépice na ngai nyonso tu elambami kitoko etutami vraiment bien esangani kitoko bolimbisi biso awa toza na afrique donc mingi tosalelaka maboko neti mpo nazwa épice boye na pilipili nango nakotisa na kati ya liboke na nga eza nango sali mpona biso eza nango sali te mpo maboko na ngai eza aire biso tu na mai donc nayebi ke maboko na ngai eza propre
po esika nazolamba eza propre makambo surtout eza propre. Natie ndembi na ngai na kati ya ba épices na nga donc quoi nyonso tout natie na kati ya mbisi. On a silisi boye na kozala pe na besoin ya huile na biso, huile mwa moke po tala kaka huile mingi te mama, huile kaka mokie vraiment mokie kaka otangisi eza te lokola ozokalinga lokola yo te mais huile moke kaka otangisi po esala mwa bien. Sikoyo tolingi tokoma na suka na kozwa mai mwa moke po ifo esala mwa supu, fo supu emonana na liboke po liboke nde supu, liboke yokoza te ekauka mai nyonso tu te, liboke ifo ezala na supu na yango wana ifo nazwa mai po natia mwa mai donc ya suka na biso eza mai apres mai awa nakokende kotia ngo na kasa wana tokobima pena botala four na ngai four na biso ya baafricain makala ya moto na nzungu na zelo na kati nde tokokende kotia mbamo liboke na biso na kasa mpe totie mbala moko. Nyonso tu oye Kinshasa oza na beso basalela o maboke kombo na ngai mama Lolita Katenge. Mama Lolita Katenge, numéro na ngai ezali bongo 0 plus 243 90 48 13 516. Wana ozala vraiment bongo na matoi ya mama Lolita Katenge. Akoyoka yo pe akoyamba yo très bien, akoyamba yo très bien, akosela yo biloko ya malamu mpe okosepela. Soki olingaka ba bouillon epekisami nango te otie, soki pe osepela na bouillon te bon biso basi mingi tolingaka na biso bapapa nde baza nga biloko wana kotiela nga te eza mpe lisumu tokoki nango mpe kotia te, eza nango mpe problème te. Déjà ndembi totie, ai totie, pipi totie, eza déjà goût mobimba oyo ekopesa na biloko. Toye sikoyo na kobalola biloko na biso. Sikoyo tokozwa ngo sikoyo biloko makala na biso kuna eza déjà ya kochauffe tokokende mpe bakobabola nayebi te na français soki bakobabola nini kasa mpo otia yango otia liboke ifo oyeba kobabola yango en tout cas bokolimbisanga na français nayebi te soki ezala nini donc kolekisa mwa ndambu na mituka na biso mpo esalaka eyeba kovanda bien eyeba kopesa forme na liboke na biso. Sikoyo tokoleka na moto na biso bandeko babolingo. Sikoyo tokomi na dernière partie na biso oyo nayese bino sikoyo tolongo kuna na cuisine toye sikoyo na bokoko tolongo kuna na cuisine ya mindele toye na bokoko toye na moto esika kasa ezali lituke ezali nzungu zelo ezali mpona kobanda liboke na biso mpona kotia ngo na kasa ifo kolembisa nanu kasa yango balembisa yango na nini na moto olekisi yango moke na moto ale apres tokoyeba ndenge nini tokosala yango oyo kasa ya liboso olekisa vraiment malembe kasa ezika te mais ezwa kaka nde moto. Kasa na biso mosusu yango oyo en tout cas nga mpe mpona yekola boye ezalaki mpe kaka na balakisi oyo balakisaki ngai eza lokola yananga kaka ya mami wana soki avandisi nga na makusa ye mpe natangisa yango classe donc ezanga kaka minerval bon lokola bondeko ezalaki na kati ya mami endemo tala kaka minerval ye moko nyonso tu ye moko donc ye kaka makusa kaka yananga solo ya kati.
sikoyo osilisi kolembisa kasa na biso na moto. Awa na sisi kolembisa ngo na moto sikoyo na kolongola singa. Singa o bakangela liboke mingi uta apeka na yango moko kasa. Singa o to kangela liboke euta kana kasa. Yango kaka yango pe na bendi. Yango singa onka yango ende to kangela liboke. Tanto kangela liboke na biso ezana ona tina ba singa to na luka singa sukite. Bosoko rato okoza pata singa sake mezi kaka. Na ebandeli na esaki bino biso tuza ba apprenti donc liboke ba mama mingeza ba mama ba kuba déjà neti siko na otanga bino koma moto mo pe a son âme tata mwasi na ngai madondwime pe a son âme oti kokufa yeba ndoka nga liboke avandika bo asimi na liboko bo po a poser na makula kangi point. Mais biso kwa to botana Kinshasa ezelo ko moto sala par hasard moko siko neto bandi ko meko mais na bino batu o boza bo vandi penza na bakiti na bino pona kolanda ngai eza pasi ko kanga liboke soko mesane ozana mususu pasi te mais siko eza mwa pasi poko iko tiape bo isupu esopani songi bo esala kibo yango wana na ko préférer tozwi sani ozina no bandi na sani na yo otie pona ko classer skasa. Bandi boye pour épais sa forme hein koto vraiment ba mama bolanda malamu pour soko salaire soupe nyonso to etikali na makala on kotia bakasa boye il faut mituna ngo eza de part et d'autre. Pour ceux qui ont ba mituna se sika moko ozanga ndenge ya kokanga liboke na liboke po ezala bien il faut casser ezala pembeni na pembeni potango yo kokanga eba kosimba biloko na biso malamu sikoyo bandi kotia mbisi na biso koko kanga liboke na biso okobanda nanu na kasa oyo ya kati oyo esimbi liboke apres olandi na oyo elandi yango malembe sikoyo tosilisi tobandi kokanga liboke na biso pona moi décor moi beauté kati
tokati sikoyo mwa basonge wana pona décor kaka ya liboke na biso sikoyo tokozwa bilei na biso tokotia ngo sikoyo na moto po ebela bandeko pa bolingo sikoyo tokomi na ntango ya suka liboke na biso ebeli tokomi na ere ya kofungwa liboke na biso po totia na sani toyeba koservir baninga na biso ote balei o basengelaki kolia yango bayeba kokonsome yango moi liboke na biso ebimi na supu nango ya mai ya pembe oyo totia tomate te tosaleli yango kaka donc na biloko misatu kaka ndembi ai na pilipili na huile na biso na mwa mungu liboke na biso tokoki kolia yango na kwanga mpona ngai nasepelaki kolia yango na kwanga mais okoki kolia yango mpe na malemba okoki kolia yango mpe na fufu selon ndenge monoko na oyo ezotinda yo epekisami nango te makemba kaka yo fufu kaka yo kwanga yo malemba kaka yo donc lipa etali kaka yo moko ezodépendre nde monoko na oyo ezosenga en tout cas liboke na biso yango ebeli sikoyo tozokende kopesa baoyo basengelaki balia bayebaka kokonsome yango balia kaka on ne sait jamais on ne sait jamais ya solo mama moseka yo moko kolia te nga na servi biobe kolia nani soki bosilisi yango wana ndenge na kolia o soki toyoki yango elengi mingi tosilisi yango awa eza problème te nga momu na osala ngo eboyi loni ezalaki na soki mosu ya mobesi na sali eza ngo bilo akoomela te 1 heure du temps kaka nga na ye mutu pamba natiki mutu na nga yaya bwelanga mutu na ngai ndindinde kini te ya bandidi bazalaka papichu oza wapi donc nayebi te nini ya koloba eza te ese ekomi kaka na bamo balei bayeba kopesa osanga bade commentaire eza tellement kitoko donc nazoza ta kutu ya koloba te mpo apeti kobeba donc rien à dire maneli mungala solo ngombe ya solo taka nde naolia yango na ndenge ya kimboka eza biloko na biso bangombe tolia yango mingi en tout cas ndosali yango formidable kitoko makasi ifo kozongela yango lisu recette tosepeli yango ozongela yango lisu defo eza bien makasi sepeli yango biso tolobaka te amamukadi misala moluba me akoma mungala yango nde likambo azolia biloko ya bangala lokola mungala ezala bien so epa pichu azalaki owa pa pichu aza te na ndimi yango me kitoko makasi nga mpe na jui recette naosala pa mai bandeko na ngai tokomi na suka émission na biso na asir bomonaki ndenge tobandaki liboso liboke na biso na ndenge esili kobela tozalaki na biso na besoin ya baepisi mingi te tozalaki na besoin ya ai na biso ndembi na biso na pilipili na biso obakisi mungwa obakisi mwa huile na biso na mwa ndambo ya mai litasa na biso mpe ezangaki te ezalaki na pointe nde omoni sikoyo liboke na biso yango wana esili kobela en tout cas bamama na asir bokosepela kaka bokosepela mpo mingi mpe bayebaka kokanga liboke te mingi bayebaka kosala babiloko mosusu ebelebelebe bokodécouvrir yango kati na émission na biso oyo ya tikuku donc bon mwasi nde yango wana mwasi eza kaka teke te naza na besoin alia boye pa okimi mbango mpe oke boye na supermarché oyo azosala aza kaka moninga na omutu lokola nzambe nde nzambe asalaki bino nyonso tu donc mwasi il faut ayeba kosala makambo ebele mwasi il faut aza na biloko nyonso oyo baninga baza nango à part ya mabe mais oyo nyonso mpe esengeli na mwasi il faut azala nango mwasi il faut ayeba mwasi il faut ayeba kolamba premièrement mwasi il faut ayeba eza kolamba na bizaleli yango wana nde kibomwasi yango wana nde kibomwasi neti bamama mosusu nde bazalaka azolamba kuna ye nani oyo noela keye kosenga nanu
mbeli pa mama pasa ezalaka te mama zala nango somba yango zala na mbeli na yo po mwana soka bungisi lelo to atia akoisi na se ya conjeté po bana bazala banka na désordre biso mama nde to lakisaka soki mwana bungisi mbeli to asopaki kuna na mai esika boki mai obimisi o mususu bomba osaleli non là Presley ke ko lukela nga teta fu moi c'est ça nga teta fute wana o c'est impossible o ko ça nga teta fute de préférence que tous ana ngata mi balé to mi sato o bomba ka ya réserve ndenge biso nde mama na biso alakisa biso nga mama na Marie Thérèse Mboyo alakisa na surtout moi si asanga ka kombo te na se ya mbetu bon lelo ba commencer sur ba mbetu koma mbetu ekangiti na se donc moi c'est zanga ka kombo na se ya mbetu te donc po o tango ezo sila olozo mususu ozo remplacer mbala moko moi c'est zanga ka katelité moi c'est zanga ka mbelité moi si azanga ka nzeta fute moi si azanga ka ramasette te po ke me ko pa baninga et ça biloko ya kitoko te ezo la éducation ba mama nyonso tu wana to ko découvrir ngo kaka a na émission na biso yango wana nazaki na sengo ya ko sala bino yango soki bo sepela ki na émission oyo ezaki bonga mama Lolita Katenge numéro na ngai ezali 0 plus 243 90 090 plus 243 90 48 13 516 ou bien boy ko ben na plus 243 92 35 92 91 wana ba numéro na ngai na kosepela mingi ko pesa merci mingi na mon réalisateur papa Chic Mukadi oyo asali ke ngai na bino to mona na ngonga oyo asali ke ngai na ba ko enseigner bino na kati na émission oyo Chikuku pour landa ngona chaîne na biso chez Biso TV en tout cas na kozanga raté comme ya bino tango nyonso tout ba recette na ngai na pesi ba na ngambote Noela Kabonseya Rex Kabonseya muluba ya solo mobile ya kitoko ya pembe voilà vraiment na ebité Yakobo oyo boya en tout cas sala mokili na yo en tout cas nazaka sur na bota mwana nga kitoko ya na kumisaka Hermio surtout mobile ya solo na pesi pe mbote mingi na mobile na nga Pichu Kabonseya na pesi mingi na beau-frère na nga chéri ya Tongo Mbui Kabonseya depuis quelque part na si okoyoka okomona okotala koloba Lolita ya solo vraiment yango wana en tout cas na sepeni mingi na pesi mingi mbote na famille na ngai famille Katenge et pas maman Francine Katenge en tout cas wana vraiment donc dans les premiers de la classe équipe na ngai dans l'équipe na wana kumisaka wana maman Francine Katenge wana yana na motema na pesi mbote na Olga depuis quelque part Olga Katenge Junior Katenge Kati Katenge Jocelyne Katenge donc wana vraiment bangai yangai makila na ngai bango wana vraiment na pesi bango mbote na sepeli mingi totika malamu bisous bye.